Oh, tozonga nanu. Nzembo esalemi ka baluba nde mutu bayembi. Patrice Ngoyi Monsoko ayembi. Sero nani Bakunda sister bayembi. Biso bato abandundu bato Equateur. Frère Mike Abi Mark il faut ça na clip. Ngana muluba. Ebele bayembi wana ba beti ba guitare et tout baza baluba te. Eloko zo boma eza eloko moko. Papa José Nzita. Yo zali frère botika makambo wana. Mbongo mon côté, je dis bien mbongo mon côté et bimi la présidence pour na ko financer événement oyo. Mbongo mon côté et bimi la présidence pour na ko financer événement oyo. Asali yango na ba moyen na ye. Asa quand même Michael Ambai na ye wana kutie première fois ngako na mona na ye to sololi na kutie ke atambola na mutuka bien, asali na mwanda kwa bien, ayebani. Et puis na tout na bino question mutu oyo Congo mobimbe yebike ye mutu azo solola na litoi ya chef Mikolo yo kanti so akesenga aide na bra Congo oboya so akesenga aide na place boya oboya baba pardon na pesi yo il paraît que yo solola bien na mokonzi lobelanga boya. Et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Cholicia Sampi, la poupée Barbie de la presse en ligne. Autrement dit, la remontada de cleboa.com. Je vous aime beaucoup. Nengabino mingi ba gros bisous, ba gros câlin partout bozo la nangai, partout bozo la monde entier. En tout cas, ba gros bisous nabino. Merci pour la nyonso, merci pour la conseil, merci pour la commentaire. Liboso na bando kan saneti bo bando finga meneko comprendre que c'est une robe insulté, c'est qui ba remarque bo bando salabiso. Mais tu as changé au fur et à mesure pour remarquer que tu as changé, non? Merci à De la Nation Tonton Banda, merci à Herman un peu, merci à Pichu Mangaya Boss Lady, merci à toi Marcus Ngangeli. Mais pour aujourd'hui, on va aller recevoir pour vous Marc Tabou, depuis que ça les gars ils sont na Cleboa, les cas trop na Cleboa, mais tellement depuis que ça sont un peu coming tobe joli ça par rapport à ma camono sur mon colonne internet avant na kende, il faut quand même na répondre parce que na parmi bateau na assista qui na le Camboana, donc na kende boité parce que ça sont déjà avant na poto, bon comprendre que Marc Tabou a ont déjà mais avant kende va quitter, il faut na la quand même Cleboa. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à mon invité. Bonjour Marc. Ouais, bonjour Jolicia, bonjour à tous ceux qui me regardent sur cleboa.com. Donc avant peut-être départ en Abisso, parce que tout un événement ce samedi à Paris avec les Quatra, je suis dans la Parisienne, Angie Soukari, Itafa, Irène Boula, événement monnaie donc journée de la femme à Paris animé par le Saint-Marc. Les gars quand même pour tout ça la mise au point. Il y a moniteur dans la poto makambe belé les gars na Kinshasa to yambara au biso to zui et puis tam so to condamné au biso to yebité. Alors on a profité avant vraiment de prendre mon vol évidemment pour mettre un peu un point sur le zibar sur le T sur quelques polémiques au ezaroleka tout autour à makambo biso surtout yo ngai belé à bateau to kuta na Kinshasa bazwa ki mbano ya ko soutenir. D'accord, merci beaucoup Marc Taboubo. Ni non ba séjour le kandeni parce que tu as déjà ba séjour le kindeni na ki nango par rapport à makambo ndeto bando yo ke la nande boko komi omoni. Bon, nga na lo baté que nazo zonga na lo na kende ko sala loko. Bon, remarquer que naza plus awa. So tali na car place nazali na nga na valise na nga ya maboko. Donc na voyager le roi Moutake Bruxelles à Paris. Mais na longo ki na ke. Donc ma valise est tikali awa parce que dans quelques cas pour quelques formalités administratives et puis dans zonga parce que je me dis même pas si ça dans le Congo à venir des en mboka na biso. Alors tout mes tout bunda tout ça là quelques fois et choses ici et je crois que dans l'urou les choses avancent. En tout cas l'avenir est meilleur pour le Congo. Moi je crois et c'est pourquoi je veux vraiment de temps en temps, en tout cas la plupart du temps, dans la awa.
D'accord, merci beaucoup Marc. Là, je fais mes gros bisous à celle qu'on appelle Jolie Atala en chair et annonce, JBK depuis Brazzaville, des gros bisous à toi. Merci à John Connexion, Balobi, toujours Zahir, nouveau modèle, c'est déjà disponible pardon, ici à Kinshasa. Donc, nous sommes poste à Zahir, Kagoul, Body, Survey, Babylon, Belé à Zahir, Yaban à Pézali. Donc, ils ont déjà nakin. Marc Tabou, l'actualité oblige de bétano masolo le camicolo en internet. Oezo les katocho mon lobby par rapport à Makambo et au frère José Nzita. Azoloba yoza parmi bato bazalaki Congo ini nandenge bandi nandenge makamono sozo sali maba clip nande ba missionnaire so bazalaki wana nandenge concert ebeta makoza parmi bato bandaki ko assister na makambo nyonso mais to moni frère José Nzita leki a sali ba émission alobi que non frère Mike Aliembongo ya Maman Denise apesa ki na ebite yo zalaki wana et puis ndengo oza wana quand même oza muto oza parmi ya bato ba ko éclaircir biso na makambo wana expliquer biso na. En tout cas on est vraiment au milieu du village. Makambo biso nyonso tout je crois que na ba frère José Nzita na ba biso yo na ba Jolicia ba tebele au bomoni tout autour nango même d'autres artistes qui sont venus tous ba innocent na makambo yo. Parce que makambo yo ezalaki makambo ya mwana ngani frère Mike Kalambai. Et le frère Mike Kalambai aza kokufa na bande rolanga bozolanda, c'est pas pour que na côté là ye ezali tam sou motema malamu ya kofungola liboke na ye. Liboke ezalaki ya ye. Qui ne sait pas aujourd'hui que le frère Mike Kalambai a soutenu le président actuel depuis Koutou Azana non président. Qui ne sait pas. Abandi les lotis. Donc, ce qui montre que Moutou Ayebaki que Félix Tshisekedi Obima président na Congo azala quitté. Donc, aponaki kanae. Batu na batu bazaki na bakana bango na bakan ope ebimi na bakan ebimite. Aujourd'hui, ascenseur wana Mokonzi azongi selie parce que yé a soutenu qui est na ba moment ope na balukaka o soutenir Moutou. Azui moi ba privilège ya kozalana mokonzi liboke na ye afungoli yango ebimisi solo abengi biso marketa bozali wapi Jolicia bozali wapi Yannick Tumba bozali wapi des frères de Ningonde Patrice et tout banini boya na liboke oyo bonu kutata solo et tout nda komi na problème nango so na lobi boye bato bakanza liboke bakanti mbongo te likambo oyo biso nyonso tout oye yango d'abord parce que ba congolais bazalaki divisé nga na sala ba émission na telemela likambo ya division ya ba congolais bato bakoki kotala ba émission nga na sala ki na le coup de gueule de Saint-Marc Tabou tango na moni ke idée nga na zalaki nango na ye awa na moni frère Mike Kalambai azui idée wana alobi non makambo lekaki na élection eningisi moi batu comme père azali mosala nzamba bité en tout cas to tchana c'est hein to benga baninga à gauche à droite comme mosala ngeza kaloyembo na composer nzembo na baninga to sala moi quelque chose et lokola zaka na privilège parce que a soutenaka le président Félix Antoine Tshisekedi avant président akoma président nde a sololi na ye boetam so sololi ki na sens que non au moni ba élection est divisée pena Congo président mon côté a ko diriger Congo divisé donc c'est une aubaine pour le président de la République atalabi ah moi non idée malamu azui to sangisa ba congolais ensemble tout lobake kozala muluba mukongo muswahili mungala beto na beto toza biso na biso cette idée là m'a marqué ndena bi non ngana ko soutenir idée wana na ya na idée wana tina za ko na idée wana makamambongo na tunate makamambongo na zwate mutu nyonso tu ayaki na idée wana na sens ligne siko toloba likambo Félix Tshisekedi, le président actuel, n'est place à Zaliwana, pour aider Mike Kalambai. Na confiance au ya Salaki na yetan wazaki na président. Et ça a besoin de Nzembo. Ce qui moi est loco ezali à repesa e. Aka na besoin de Nzembo wana ya Congo uni. Mike Kalambai aza maelete que azwa poste mo na Congo atangate
azwa poste moko ya monene kaka ne mongo o ba kopesa pona miziki yango nande s'il vous plaît bandeko na nga na kolobaka ate pona na frère José Nzita na koloba na ba congolais nyonso tout totika makambo yo ya kobundanaka bundanaka et na koyeba pe pouvoir o ekomi sikoyo. Moi je vous dis bazotala nga na télévision, je connais bien la famille bato belé bazala surpris que et kozala te ya o ezalaka ke okei ba dépanner yo parce que la famille n'est pas éduquée comme ça. Toyebaka grandeur ya papa Etienne Tshisekedi mais tout le monde ba na ba tambola ba Mercedes te ba tambola ba ninte. Il pouvait faire ça aussi, être riche, à Tongaba immeuble, na Katia Congo. Les Tshisekedi n'avaient pas besoin que Bakoma président de Bangina. Déjà, l'aura de leur père pouvait faire en sorte que immeuble Zalawa partout. Et beaucoup sont en train de se tromper. Moi, je vous dis, moi, je connais la famille. Beaucoup croiront que et vous allez pouvoir au côté d'un président, aux 800 000, au côté d'un président. Je crois que beaucoup seront vraiment déçus. Pour dire que na kuku et lokoyo mbongo et pesamité. Parce que autre ba to moni sous place à cette émission belé place sous sur le bino net na concert betama qui dimanche aujourd'hui plus baluba ndé bazai qui na podium mana batutu bazai na baluba il fallait qui azwa ekolo mususu o eza ya baluba te quoi. Donc azui bango ba ye wana pe ba prester mais na baluba tout bazai qui na podium dimanche ezalai kaka baluba na baluba. Bon tozonga nanu nzembo esalemi ka baluba ndé mutu bayembi Patrice Ngoyi Monsoko ayembi ba sero nani bakunda sister bayembi babiso bato abandundu bato Équateur frère Mike Abi marque il faut ça na clip ngana muluba ebele bayembi wana babeti ba guitare et tout baza baluba te eloko ezo boma eza eloko moko papa José Nzita yo zali frère botika makambo wana nani abungi ke na Congo bayembi minene ya musique chrétienne à succès baza bakasayen nani abungi totika tolongola makambo Congo unito cha pembeni to ça la sélection bandeko nanga bozotalanga to meka ça la sélection ya ba meilleurs artistes chrétiens tokoyoka Moïse Mbiye tokoyoka Mike Kalambai tokoyoka Sandra Mbui tokoyoka Matou Samuel Bazali Lor Mbongo Bazali Denis Ngonde Bazali Batunyosu Bazali José Nzita Bazali pe et tout mais surtout le bito somme nangonyo surtout on aura 80% des chanteurs de chantres chrétiens kassaïens oyo bana succès sikoyo soki bandeko na biso ya Kasai qui sont congolais d'abord avant d'être kassaïens bana succès na makambo tali loyembo domaine na bango nde mokile kufa mais ezana be bikolo mususu baza pe na succès na domaine moko boye na musique ya monde ezalaka baluba na bato abandundu okozwa batabulei okozwa ba Redi Amis okozwa ba Werason kote kuno ke ba kabasele okei ba Pepe Kale okei ba Jibem Piana okei ba nen kote kuno ba yibike ezaka domaine ya bato abandundu na bakasayen eza pe na domaine moko oyo bakatange bazanango meilleur mboka na biso chaque tribu eza meilleur en quelque chose et puis babengaka eza pe moins meilleur en quelque chose donc mutu na la qualité mutu na la défaut donc ce qui na côté wana bakasayen baza mingi eza parce que toloba yango lango yo bato basepela nango na koyemba ndembo nzambe soki tovandi atozoyemba ndembo nzambe soki batie chiluba na rythme chiluba yango nde mutu ememaka bato penza nde pesi bana wana succès parce que bango bayebi déjà koyemba chiluba depuis bomwana totika makambo okabwana wana tolobi yango kaka ke bayembi bakasaye po ekomi boye mais so tobi toyemba nzembo mususu kaka bakasaye mutu bazala belé po bango nde mutu bazala na succès na côté musique chrétienne. Il y a rien à voir na makambo tribalisme et ce n'est pas seulement les Kassaïens qui ont chanté na kati album wana na kati nzembo wana concert babengisi ba match concert ezaki ba bikoro banani bazaki wana oyemba bikoro azaki wana matu nani frère Moïse Matuta azamuluba. OK zwa affiche oyo ya événement
talaka son affiche wana so ezalaika bakasa ya bato ebele bazaki empêché Lord pasteur Lord Lombo azalaki ne empêché Lidin Seya ayembaki te mais na concert azalaki ne empêché ayaki na suka aye na suka ebele bazalaki na bango empêché bayete. Et puis il fallait pas qu'ils aient un projet batunion tout baimba totika lolombo totika makambo ya ke moninga saili kambu yo lingi ko telemelango moninga saili kambu yo lingi ko telemelango moninga saili kambu liboke ya moninga afungoli ebimisi solo basengi la bino boya ko zo musuni moko et comme il y a un problème on dirait il y avait un contrat signé pour faire ceci pour faire cela bande konanga to travailler ki na likambu oyo mbongo mon côté, je dis bien mbongo mon côté et bimi la présidence pour financer événement oyo. Mbongo mon côté et bimi la présidence pour financer événement oyo. Asaliango na ba moyen na ye. Asa quand même Mike Kalambai na ya wana kuti première fois nga ko na mona na ye to sololi na kuti ke atambolana na mutuka bien, asali na mwanda kwa bien, ayebani et puis na tuna bino question. Mutu oyo Congo mobimbe yebike ye mutu azo solola na litoi ya chef Mikolo yo kanti so akesenga aide na bra Congo aboya so akesenga aide na place boy boya pardon na pesi yo il paraît que yo solola bien na mokonzi lobelanga boy oko organiser lo non na Kinshasa comme on Mike Kalambai comme on nini il pouvait bien faire ça seul. Moi le conseil c'est que peut-être amsusu papa José Nzita ba pesa ki information mabe. Ce qui a poussé à qui pembeni le contenu de l'information. On a yebi information n'engezali pour ndeko Mike Abanaï ko solana ngai pe na yebi bato yo bazali la katia oyo na yo kakape moi lito imususu mi balé na yebi makami to banda makambo na makambo ya désordre de boité za mabe et ko pesa mokonzi moi motema bato na meki quand même le président le simple fait de soutenir et l'on a bino. Et ça déjà quelque chose. La présence de la première dame, et ça déjà soutient Mobimba. Et ce qui frère Mike, il y a pour gérer relation na ye. Yo quand dit un président de la République pour Kabeli aux 8 euros pour organiser événement Moroboy. Yo quand dit vraiment pour ça ça Mike ezaka mbongo Congo uni to a aider Mike na répéter ngo Mike aza intelligent. Asolora bien président ko lo bo président makama musique té ngana mayele tala ba diplôme na nga yango et tout na capacité de travailler na poste tel et tout bâtir na poste tel abani ko zombongo na il n'a pas besoin d'appeler les chrétiens à gauche les chrétiens à droite pour faire ça. Moi je dirais que à nos frères et sœurs chrétiens tous au Sambela je ne m'attaque pas à frère José Nzita que je respecte mais peut-être que oyoka ki information à bengande konayo o solanaye c'est que tu dis ce n'est pas ça parce que bateau bazaki na kati organisation Congo uni ba biso toyaki makambo yo lobito yoki angote to simbi eloko te to simbi mbongo moko te mozonga na yo to zongi na biso mais pourtant Congo uni ezo continuer nango et to zongi na biso. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. To tika makambo ya kala to talande liboso to simba na Congo uni message ezali que tous ala tous main dans la main pour aller de l'avant parce que si on continue boy moninga ko aider moninga za na isika wana abengi bino papa bo ali wapi ngana zali wana mokonzi na bito ya boya to sa eloko boy bo bengi moibi et pourtant azalaki obligé pété ya kobenga bato soka benga ki yote ngalo bani abenga ki ngalite abengi yo komi nini alembongo to sala pe boni. Je crois que peut-être bato bapesa ki information mabeza yango wana te babo mamoto. D'accord, merci beaucoup. Là, c'était Marc Tabou. En tout cas, Azalaki, Tozwake, parce que Azalaki, parmi bateaux, Azalaki va participer à la Maramonio sur les cas na Congo uni. Donc, jour, Banzembo, musicien, Azalaki na studio, Abandako Zalawana, jour, clip Azalaki wana, jour à concert, pe Azalaki wana. Donc, tu es bien parce que tu as que non, surtout que plus na musicien, et ça, bien, tu es bien zoyé, yé pas Azalaki wana, yé quand même Azal journaliste, à quoi expliquer, bino. Marc, tu comment la souka, message, n'y va pas encore retenir. Message ezali vraiment te soutenir message ya Congo uni unité à Congo biso nyonso tout ozalaki na bangambo na biso nga peut-être nazaki na ngambo nani papa frère Mike Kalamba ya soutenaki te mais soki azaki mutu mususu anga ba marque yo o soutenaki président et tout na lingité na za na yo naki peut-être mutu liboso nga koloba non
Vous comprenez? Mais à ça, il y a un côté. Ah, Marc, ou yemba quitté, n'a pas ta voix, mais il y a kata, aux clip. C'est ça qui montre l'unité. Est-ce que quand on journaliste, c'est mais Batubazaki n'a pas on attend pendate et puis clip à quoi Zaki a benda boye, kende boye, Zaki m'a rappelé à moi rapide. Message n'aura pas c'est un message de paix. Message n'aura pas c'est un message de relancer un grand frère Nangai, José Nzita, bah ça que fausse information, c'est faux. Surtout peut-être information comme il parce que depuis que vous allez monter à lui même vous allez monter à monter à malamu to une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois makamwano lobby peut-être outil na ba intox ya ba rapporteur ce n'est pas ça et ba rapporter yo pe au sali moi erreur ya ko bima na télévision ya ko salir réputation à moninga et pourtant il n'a pas besoin d'une chanson pour que le président de la République, qui l'a soutenu avant que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, soit président, a sungaye kakapona nzembo. Je crois que ceux qui m'aiment, mon frère Mike, il pense que Congo uni et que Bongisae, je crois qu'il fait tout faux, ou soit il fait un mauvais chemin. Na intelligence, so il y a la place, il y a un président, parce qu'il y a une signature à Souka. Nabi Bobo, pour le président, Nabi Bobo, mais ça va, na sala et tout banini, pesanga te loko oyo. Oyo ko c'est la mbongo tongo midi pourquoi? Tongo midi pourquoi? Nzembo be moko yembi, ba futi mbongo nde olobi ngindi. Tout raisonnera quand même. Il y a pas de budget bimaki pour les loko wana à saliango na propre effort na ye. Yemoko ko organiser ba concert na ye. Organiser na première dame. À ça, on est en triomphal, on a même instrument et tout. Tout le monde peut bracongo zaki kuna toye bibisono ba dessous de carte il y a sponsor. Tant que sponsor aye, ba on a bracongo Coca-Cola et puis après c'est bien un instrument. Et là on est il y a grave zaki on a na triomphal au babi au $300,000 et bimi. Peut-être tam sousou et koko bima un jour ou pas on ne sait pas mais je ne crois pas que c'est pas que je ne crois pas mais mbongo bimita ça on a poche na moko. D'accord, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre émission. En tout cas, Marc Alobi n'a pas sa message, mais surtout, Ernoka qui n'a mona qui est loco, ana Nathalie vidéo, ana na comprendre, na moni musali na nzambe, o ayembe la kanzambe, o azar reconnu monde entier, batno so ba yebiye, ay le kanateve pona akende koloba na likambo ezake eloko Marcus